Voilà. Salut, 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 salut. Bonjour, bonsoir. Hey, Makambo Djali. La grande famille, bah bonjour, bah bonsoir, bah bon dimanche. La balandignon so ya BBC, Mpoy TV. Nakulinga nazala vraiment nase makasi. Nazala vraiment dans mon assiette, c'est-à-dire que non, kimia et les kinyons sont pas d'agitation parce que toza ba michopite ba chemungwa o banda agitation boni boye. Di boma eza volonté. Voilà. La grande famille, bah bon dimanche. Nabino nyonso balandi nyonso ya BBC Mpoy TV. Nous tokobanda koya kane toyaka déjà kosala musala to finga kate mais tolobaka vérité. Déjà bande ko ebele bayebi ke no mama BBC aza déjà mutu moko azaka véridique na loba nanga vérité. Awa eza kobanga mutu te. Peut-être eza na bande ko mususu oyo bayaka bofingi bomoni kuna bango balinga kofinga te bomoni bango ndire baza ba faible. Non, sagesse, conscience, eza likambo ya conscience. Famille Libota, shalom. Le péché love, bah bonjour, bah bonsoir, et qu'on dépendre beaucoup ya ma vidéo na biso bah bon dimanche na bino nyonso. Na ye moko mobutu black line. Mtuatika hydroquinone na défaut soi-disant asila mais miniature et komataka kitaka kaka nelongi na ye. Bokoyoka gu. Bande ko wana bo comprendre te ma bébé ça linga mema biso nde nini. Toke nango boy. Koto soi-disant makolo poussière mama loketo. Ngena bimisa kombo musu babite mama bébé c'est to savourer kana no mama loketo. Ngena bimisa kombo mususu. Bo mona ndenge za wana. Ngamoko na seki nano. BBC ko bimisa kombo mususu te tika kaka mama loketo yango nde tozo savourer. Bino famille Libota pe boza mabe. Boza peza mabe bino. Boza peza mabe. Famille Libota boza mabe makasi. Mama beba kaka mama loketo parce que tozo savourer mama loketo tika na non to sisi ko savourer mama loketo te. Babina bimisa kombo mususu te. Et voilà, la grande famille bah bon dimanche. Eza ngawa bino mama BBC Mpoy TV. Voilà. Bandeko. Toyaka ofinga te. Toyaka kaka koloba vérité. Je crois bomoni titre na biso bomoni pe photo ya miniature. Bomoni ba artiste comédien bango nyonso ne baza wana na vidéo na biso na page na biso wana bomona ke non baza ba artiste comédien. C'est-à-dire tout le monde mutuna tout le monde ndenge azo denda kuna Laetitia Mwamba soldata makasi kamata ba bisou siko nena olela Laetitia. Ah non, je t'aime bisiko za kamata ba Laetitia Mwamba yayo yango wana toujours muto azala boye libre d'expression. Na libre expression wana ozolo ba vérité. Donc ozo pakola batu mafuta te ozolo ba kaka ndenge Laetitia zolo ba ndebongo na lobelaka bino awawa. Vérité ya makambu. Et comme kino ba kochanga na miniature. Tout ce que Laetitia Mwamba alobi wana na émission na kotisa ki lobi bandeko non. Na mi moninga moko na kati ya Laetitia. Ah oui? Parce que toyaka koloba vérité to fongola bino ba vérité. Nga na yebisa bino, il y a d'autres Abakouk babenga ka mama BBC naza Abakouk. Mais ba émission na yo salaka, ba biloko lobaka. Soki si la za muto mayele akoyoka ba biloko zoloba parce que e concerne ka ye yako osunga musala na ye. Parce que bato baza pembeni na ye ba osunga ye te. Elle a plus batu ya mabe. Que biso toza ba vrai donc tozo yo kanate biso ba vrai parce que bato ma bende ba to eza likolo ba yo kanande ni. Mais un bon jour il cause trop tard pour naé. Au moment de l'émission na biso et tika la ba archive ya maman moko lobaka boke bokati boche.
Batu moko boza plus kaka na ba injustice, ba insulte, ba sortie médiatique moko oyo eza ko édifier batu te, oyo eza ko pesa pe batu posa te ya koloba ke non ba linga mutu na bino. Bandeko, chaque chose a son temps. Bozo mona te, bo timba te ke non mutu azo kena ko zinda. Bo mona ngo te. Bo mona te ke non mutu azo kena ko zinda. Bo mona te ke non ba vérité komi ebele ya koloba ke bo titi ko sala. La grande famille na sola en long et en large. Ba bon dimanche sous na bino nyos. Donc Laetitia Mwamba lobi ami kataki na niveau moko na bi enga linga bongo vérité. Vérité lobi de vérité. Na lobaka toujours keno ba communicateur nyonso mama loketo baza vrai te ba osunga ete lelo kutu c'est ce qui lelo hier eza na émission moko kutu na lobaki keno eza batona nyonso ba uti pa ba musicien nde ba ye pembeni na ye chance ba musicien ba fongela yi bango misu parce que koma ki mabe makasi toza sans ignorer Bota lelo kokutu na epesi na Laetitia kanda ya koloba tomona ka basala ka sortie médiatique awa groupe Simba tomona ki Laetitia tomona ki Roger oyaza mobali ya Naomi bandeko parole nani film auto uti kotala ya Marie-Hélène la sœur Marie-Hélène bomoni challenge ekoti kuna na TikTok na maloba ya Naomi bandeko famille du Bota, tout ça bien. Tout ça vraiment bien. Na sala RRT, pardon. Boyebi que charge ma phone en yo. Bandeko, sortie médiatique. Il y a groupe Simba. Naloba kuti fale na yela bango. Tout le monde va vendre que zaka Laetitia Mwamba. Na Roger. Laetitia Mwamba yaza déjà personne moko ongala zala bongo. Mutolo ba vérité ba dinga kete ne ba biso wana na ba Laetitia. Roger o aza papa Roger to bengi papa Roger parce que aza mobali ya muninga, aza mobali ya leki et voilà. Ya ba neko kenango netia bongisa. Netia loba bien et si la bisalu ya boye. Laetitia telemela ki na plateau. Pour lui, quand on dirait que bien, or, tu es que non, na kati ya groupe na bino groupe Simba, il y a plus d'hypocrisie parce que, bon, na aucune hypocrisie, yé mama loketo a longwa na groupe ya Simba, mais azana batu o déjà ça injecté bango virus moko boya ke non, ba pesa ka ba bimiseke ba makambu ya ba zo memela ke ba makambu groupe Simba. Yango bo mo na groupe Simba e komi na virus moko ya mabe makasi bato bazo se retrouver lisusu te. Mutu azo boma groupe Simba eza mama loketo. Parce que ceux qui mama loketo alongwaka déjà alongwe ka ndenge lobi ke non aza lisusu na famille aza lisusu na Simba te. Mais qui songi na azo sala cc yango bo mo na ba no bazo bima soit disant na ba audio eza virus ya nani ya mama loketo. C'est fait-il que Laetitia aesi ko rappeler Roger ya ko bomoni ndenge yo kendaka nango ndiro zo mona nze se pe ndenge nini nzoka lelo babalukeli mobali ya Naomi ye papa Roger babanjo finga e banani baba kwiti bandeko. Nous on travaille avec le preuve. Vous aimez vous partager la grande famille. Attendez vidéo eza wapi awa. On va faire un go yo yeswe. Ah, c'est un bon type. J'ai quand même ça qui est. Bon, on m'a soigné maté. On soigné ma ba finga, on dit ma finga ka Roger Kala mon collègue, mon ami, mon frère. Tu vois là, je dois finir le next ligne. Dans un niveau Roger Kala na kati na mon niveau, moi ma kisoni soni na koti na partie na pour la au na on qui parce qu'il y a passant. Ils sont dans ce temps c'est to se connecta to yebani to yo kana ka yo kana. Voilà. Roger Kala na esa gyo ba ma finga kaka. Ba ko ba na compréhension te. Ba na ba ta compréhension. Ba ba ko tira un message ne solo la qui soit disant ma tombe. Mais là quand même na ndambo la yo kati. Roger Kala ba ko ba
Boyoki bandeko. C'est-à-dire que sortie médiatique wana oyo groupe Simba basala qui dernièrement c'était la semaine je crois hein. Je crois semaine semaine au Canada debi. To mona kibiso nyoso nga kutu yango na yebisa kibino na obike non na ozongela na ozongela groupe Simba. C'est parce que na mona ki ye mobali ye Roger mobali ya Naomi abanda ko sala ngo ndire ke no abongisa asala so pendenge nini apakola ngo mafuta. Po na ngo na trouva ki yango hypocrisie. Et Laetitia sepela ki pe na ngo te. Et Laetitia maintenant aye ko rappeler ye albi omoni likamunga na yebisa ki yo wana batute. Wana batute okofinga ma awa effectivement bakomi kofinga mobali ya nani ya Naomi oeza papa Roger soki Roger pona nini po asaki neti ko bongisa babandi ofinga ye tango na lobaka keno mikolo na komi olobaka no conscience diable soki akisa koteli bato eloko liboso longolaka conscience bato mibimba bazanga conscience bato mibimba soki situation eye bazanga ata espace ya kozwa ta muke ya kolobaka no to sa nini to réfléchir nano na likambo te bakendaka nango mbala moko na ba insulte. Famille Libota, bo aimer bo partager tozo solo la kaka tozo solo la Laetitia Mwamba na loba kango awawa bandeko Laetitia je t'aime boyebike eloko onga na loba na lobike non est-ce qu'il fallait vraiment ta degré à ta situation en ya ndenge nini problème yé parce que problème ezanga à te place bato baza boyeba ko bongisa likambo Laetitia touti bordire alobi est-ce qu'il fallait penza Gatsby na Linda na Lina wana babima pembeni ya mama Loketo. Est-ce que vraiment ce qui t'obito solo la penza propre? Est-ce que banana misa tu fallait babima il fallait balongwa pembeni ya mama Loketo basa ki force na ye na okoloba na ba nani nyonso na ba sens nyonso parce que baza bana moko baza instruit na ebite so na ba instruit so ki instruit boko menaka biso kuna biso bato ba anglais koto a perdre batu moko boye oyo botala aïe 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 aïe. Tout ça, ça prouve la personne. Bengi soi-disant, maman Nabino, maman Loketo. Banango banamike. Parce que bossa la kango semblant, bossa ngo semblant, te to banango tout la binango ba bordir awa. Na sepeli parce que Laetitia pa beti ango. Baza spécialité. Mais et pas maman na bino ba na bazaki spécial ata bino moko ndeboza to bano mona pe ba commentaire bo bongisa si y a un problème lokolo batu bazanga conscience situation ata ezandenge nini bozangi ata kozala na réunion ya kati ya koloba ke non to bongisa po mabeza la libanda te donc bozobate la réputation te ekende ka ndenge ezokende. C'est malheureux hein? C'est vraiment malheureux. Quand il y a somme ezate ya koloba keno Gatsby, Linda, na Lina ndenge baza supembeni na ete. Nanu tata na e oya la kise musala oya papa ilombe ba finga do mutu mobimba. Yango nga na lobaka bandeko entourage oya ezalaka bien. Tala nani ko mema epembeni o nani ko kotise na kati ya vie na yo. C'est-à-dire na bat o ba koti na vie ya yemoko mama Loketo. Bango nyonso baza na ben moko po soki mama Loketo azaki na ben wana te peut-être nga telemela bango nga éduquer bango lokwa Belvin nga édikaka ba biso ba mususu kolongisa bato ba vidéo mususu botala ndenge ya bambani na se yango na tsheli bino o nini yango soki danse yango ekomi soki ya koba. Dans la minute où maman Loketo koba, ça n'a pas de sens. To boite. Ce que roté les man na gag, it fine. Continuez bagag longo na lignée ya ba film parce que Poutine inde kolo ba film, Poutine inde kolo écriture. Au monde na ben wana okoti, ya bagag ce qui ya bato wana obengi na ya bagag bo sali bagag wana. Ya wana pezande bongi na yo.
nga conseil na kopesa yo tikala kuna kaka. Tout ça c'est quoi? Entourage. C'est quoi ta ceinture? C'est quoi ta ceinture? Parce que yango pesa la important na vie à mutu. Pour mutu o yavanda kana batuta za mutu bagaf. Bosala kamakambu sur les réseaux sociaux, c'est comme si bozo bosana. On va commencer à venir ici à ko rappeler bino sikoyo. Soki boza bato bien, soki maman na bino za mutu malamu. Trop c'est trop. Eza mutu obanga bino te. Poutine kimia na ye. Irsil pechanga silence na ye. Bokasi bango baza ba yuma te. Ebisa bino ba yuma te. Ba tu ba lenda na moral, ba lenda na esprit. Ba biloko na nyonso o mama loketa o sala soit disant sila na bino. Azan esprit, azan muto esprit te. Bino bokanisi ka ndenge Bellevue azawana na groupe na yeba makambo ezate. Bino boyoka isusu na famille bota te ke no ba problème. Eza nini? Eza bureau eza. C'est-à-dire que non, il faut bo vandi bo solo et bima libana to battre non la réputation. Réputation on peut ça ya mutu mon côté. Ya bino nyonso nde. Nde loko bino bobo sanaka. Place batu bazana lo bango à chaque fois que non makambo ezanga te, il y a toujours des problèmes parce que mutu na éducation na ye, ou outi na éducation na ye, outi na éducation na ye boye to sangani. Problème ezara ne zaka ko se supporter. Au supporter comportement moningo, supporter comportement ya moninga kuna bovandi, la vie continue. Et surtout, boza na vision, donc objectif na vie eza nini, eza musala na biso ekende liboso. Est-ce que maman na bino? Est-ce que maman na bino? Est-ce que maman na bino objectif na eza nini? Parce que nana okelo ba objectif na eza ya ko baby sa image ya nani ya ba artiste. A baby si nani théâtre. Ye succès na ye fois ciblé bato. Bota nan ya azakaka sila azakaka Irsil Pechanga aza Bellevue. Bota na banana misatu wana. Boka soni bozaki bozo attaquer banana pe bazo kene na bino kana bambwa kela. Boye komona ke no soki to attaquer kaka ngayo munoko supu na ngayo na lobaki ke no bino bato wana bozo ya ko fika ka linda boza mayele te parce que linda ndenge azawana alia amela alala na mama na bino comme pour dire que no linda aza na mama na bino na maboko soki boko salela mitu te ndenge bobandi ko attaquer ya ko finga ka ye boko yoka matière mama na bino ko bima awa kaka ngayo munoko supu nde na fungula bino bosilama. Malgré ça, na batu 2-3 bazo finga ye na ba commentaire. Bon matisa ye na ba miniature ndenge bo mesana ko matisa soit disant makolo poussière, soit disant yaya mwindu. Bon matisa linda na miniature, bon matisa Gatsby, bon matisa nani Lina. Nde to mona force na bino. Bon matisa banana nde banana kutu nde fale kutu bazana ba matière. Bomoni eloko bouti ko sala boke pesi mbongo po ya ko bimisa matière wa bimisi wana. On peut toutefois pe ko sala ngo peut-être na balinda wana na ba Gatsby mais eza sens na bisote eza bo motote. To mona ki ndeko na biso nani dati nani soki dati nani ngala pasala ki ayambaki nani Lina. Bakina émission na ki professionnalisme. Bakina émission na savoir vivre ya koloba keno a tie invité na ye à l'aise. Pas de polémique. Mais moi je crois que non, émission wana bayamba ki Lina, ezape eloko moko ya koloba keno et interpeller bino ba communicateur ya sila. Et ça passe. La grande famille, vous aimez beau partager. Groupe Simba bo bimi po boya ko loba. Et là qui joue peut-être vivre bo loba bo panzaka ka bo loba na bino. Parce que Laetitia linga kende nango déjà likolo. Mais Roger ko pakola mafuta.
mutu bafingi na bino déjà papa na bino. Boyebi déjà na kati ya mitema boza na ba conscience ya koloba keno boza conscient ya koloba keno te. Maman Loketo okenango mabe. Vous êtes conscient. Mais olingi ya koloba si la boy. Omoni siko 9 me baluka 6 me baluka 9. Laetitia eko rappeler yo. Ndeko nanga na ebisaki yo. Bato baza bato moko ya konini te. Bango bazwaka kaka likamu nyonso na premier degré pa babanima moko kotomboka bato ba incompréhension. Plus c'est incompréhension, plus il y a insulte, plus il y a jalousie, plus il y a keto et kataka ba inspiration. Botala maman na bino yo wana komi na se na mabele akomi ko soki ko nguluma na koloba soki nini. Oh nini lisusu. Oyo nini lisusu tozo mona. Et puis bozo betango maboko ya flatterie kaka bena mitema soni nga na place nga lorsque nazo mona vidéo ona otala ngwe no yoka soni na place asila. Na ebite depuis to yeba ye na ebite ya mutindo oyo lisusu ya mutindo oyo pardon bachi bombambana na se kitoko toza na bino muto akimate awa muto akimate parce que nous netinga je suis d'abord fier ya koza la famille Libota. Je suis fier parce que Poutine a rempli ba critères ya star. Poutine a rempli ba critères ya star. Pardon. Qui sont na meli oyo dans les kisi dozo toneli yo bozolanda la grande famille. Siko Laetitia eko rappeler sikoyo Roger omoni nengo bandeko kende nango yo kaniso ndenge ba kobetelo maboko wana batute bo imaginer eza na ba artiste mususu kutu ba komina ko boya ko kende ko jouer et pas Maman Loketo pona nini soi-disant kaka ndenge nani Viviane abimaka lobaka keno nga na yebaka na ngai te ba 15 minutes wana tango koleka kuna ba obligé kende koleka na 15 minutes tango zoleka na 15 minutes c'est-à-dire que non automatiquement yo komi ndeso qui soit disant SB ba artiste ebele ba komi ko boya eloko wana ba banga ko ya ko jouer pas na epo boko lekisa bango na 15 minutes soit disant ba 15 minutes na bino eza soki eza on dirait piège moko boye na ba artiste ba timbeli bino. C'est-à-dire que non, vous savez comment ko tchaba tout mal à l'aise. Sikoyo loko ape batu ba timbi bino biso ba msusu pe to timbi bino toza na somo na bino te. Biso to yaka na ba vérité. Toyaka ba vérité. Ponga kutu mama BBC na finga na ngate. Na ye nazalanga kama makasi na promotion bokomi ko sa ba live kuna mama BBC moko boye kuna ye kaka promotion bibande ko promotion bino pe bozui malade ya promotion. Bomoni ke no botala kabiso na ba fenêtre, bomoni ke no bondima kabiso mais bozoya ko lakisa image mususu. C'est-à-dire que non boza ba touté. Parce que soutien na biso ngai mama BBC na oki ko ya ko pelisa caméra ko luki na belle vie problème té. Je peux pas le faire. Pour nga moko soki na bina sala ngo c'est-à-dire na conscience té. Soki peut-être na yepe ko finga belle vie ya za na conscience ko benga nga. Ma BBC bongo té. A benga kutu ngate peut-être ko déléguer nde mutu po ya benga kanete. Abenga kana ete ako déléguer mutu bo bengi nanga kuna mama BBC please bongo te. Alors pona koma pe na niveau wana ponga pe na koma na niveau wana te que non peut-être délégation be nani groupe ya nani ya Belleville benga nga et le baton mama BBC bongo te. Il faut ngomona no conscience nanga c'est-à-dire que no conscience nanga eza bien. Eza kitoko makasi. Na obunge loko mote. Je peux pas insulter. Na osé loko moko makasi na promotion. Boye na lokuta to eto la kisibino vérité, c'est ça. Vous êtes on dirait Batoubo, vous savez, Batoubo va vivre na jungle, na zamba, et des bino penza.
Comment se fait-il que bozo zanga ta ko sa nini ko zo temps ya ko réfléchir ya ko lobake non pour un artiste na biso nous devons faire ceci cela et Par contre vous êtes fort ya ko vanda bo créer loko moko bo eto kenango bo epo ka e sonner non. Belvia ko luka ba communicateur ba communicatrice ou peut-être oyo ba ko défendre dans le bon sens pour na musala na ekende liboso. Et non pas ba communicateur ba ko lukele ba makambu pour ekitisa ye. Est-ce que vous en avez à réfléchir sur ça? Ndé loko biso to loba. Pour biso kutu famille du bota to yebi ke no to finga raté. Et na bato batala ka ba yebi ke no famille du bota. Tolo bandeko non na biso na bato batala ka biso na bato batala ka bino ba yebi ke no différence eza makasi entre SB na famille Libota. SB ou encore na Bellevue télévision to loba. Différence eza makasi eza musika. C'est-à-dire que makamunga na loba na bi bandeko moi personnellement il faut na loba ngona avou na bi Maloketo a perdre Linda. C'est-à-dire, Aza Moutokova nana batute. Aza Moutokova nana batute. A perdre Linda Kakaboye. La seule artiste qui a eu penza autorité, a eu courage, il y a la vérité, Laetitia. Alors, est-ce qu'il fallait vraiment Linda Gatsby, Lina? Babima pembeni nao nini zanga ki ata ya kozwa bana wana obengi bango na katimini bobomi moto le plus vite que possible mokili mon on dirait comme si rien n'était bozongi normal. C'est-à-dire que non ezana bato mususu ebele o basi bavandi na sima caméra bayoka mutema pasi ya komona peut-être que no bano bazé sous pembeni ya nani ya mama Loketo te et komona bana na ndenge bazé sous pembeni ya mama Loketo te bato a mikolo ou encore bato o ba réfléchissaka automatiquement bakoloba que non cette dame avandaka na bato te ayebi ovanda na bato te. Il y a je crois il y a une dame qui m'avait appelé soit disant que non ezata neloko moko ya gravité oyo eleka entre Linda na mama Loketo. Mama Loketo pour elle, azo lobela batu ke non, Linda aza impoli. Wana okutu ezaki matière il fallait na lobela ngwata à part na kotisa nguka awa. Donc awa équipé te toke na nguka bongo. Nga mutu abenganga. BBC na moni ozosala analyse kuna pona Linda na nini mbone mais nani si la zolo bakaka que ba nani c'est qui Linda aza impoli. Vous êtes sûr? Je ne pense pas. Soki ye mama Loketo kobenga Linda impoli. Bola nde bande na koya na matière oyo. Soki ye mama Loketo koloba ke non Linda aza impoli. Na kangi yango esprit boy na luba. Eza matière na olobango lobi wana pesa na osalela ngo kaka analyse ata ya 30 minutes pour na ramener sous savoir à bato na kangi yango botele mabosuka ka place na keno aloba keno Linda za impoli lobi na ya na matière wana et puis na fungola ngo esu bien to yeba nani aza impoli. Laetitia Momba regretter, c'est-à-dire que non tango abimisi yango, c'est-à-dire que ba solo la yango a perdre na bana oyo. Komona bana wana omoni Linda, omoni Lina, omoni Gatsby. Et ben ko sala moi poids moko boy moi valeur à bien. Et pas star na bino, et pas soi-disant maman na bino. Et ben ko refléter image moko ya propre ya bien. Ya que non elle est entourée au moins. Malheureusement comportement ya muteze ya kovanda na batute. Pourquoi bozo zo temps? Pourquoi bozo perdre temps na bino? Ya toujours sur les réseaux sociaux ko finga ko loba mabe ko ya ko liga ko détruire irsil péchanga na belle vie.
Et si longtemps que votre maman soi-disant azam tokovanda na batute. Bandeko, tous ces pays ici bas, tous en abino. Bossala ta examen de conscience. Yakoloba ke non, nombre combien o maman na biso abebani na batu. To longola ta kasi ke non, batu o ya travailler na bango batu akala, ba yokeli keto baza mabe. Linda Gatsbilina. Tok sukana nou wana po mayele na bino ezonga. Donc, bazo perdre ka batu bozo mona et puis bo sungi buzo ba wana. Nga na place. Yaye mama loketo voir Gatsby kokende, Linda kokende, Lina kokende. Pona nga. No yoka soni. Pona nga na yoka vraiment soni. Na yoka penza soni. La grande famille, bon, mais bon, partager. Moko photo lo bango. Moko photo lo ba. Bon, ça, là, examen de conscience. Ici, Pechanga, peut-être, elle a jalouse. Ya mams, pona boye, pona baba kuku na ye. Poutine, aza jalouse. It's fine. Maintenant, Gatsby, il est aussi jaloux. Aza pe mouté mamabe. Ndenge bozwa peut-être Belvina pour nananina Irsil Pechanga botanda bango kuno ndre bangonde ba assista penza na liwa ya Yesu. Soki bango mibale baza ba diabulu Irsil Pechanga na Poutine baza ba diabulu envers maman na bino. Gatsby Linda, Lina, tokoloba nini. Déplace oto bano ya ko zongisa bino. Des places to koya ko zongi sabino. La grande famille, bon, aimez beau partager. Aimez la vidéo, partagez la grande famille. Bon, aimez beau partager kuna to solo là. To yo kalisus. Azala, c'est un bon type. J'ai quand même un peu bango balingaka soignement te. Kozanga ko soigner relation. Yango na bomoni Linda, elle est partie. Gatsby, il est parti. Moi personnellement, je peux dire que non na yebi Gatsby, na SB. To yeba qui soit disant professeur na ya anglais. Dites-nous la vérité. Parce que bozo ya boke kokundola ba audio ya lokuta kuna. Pona kolinga ko nuire Irsil Pechanga. Boye bisabiso pe vérité, c'est quoi l'histoire? Gatsby a sali bino nini? Gatsby a longwe pembeni ya mama na bino pona nini bosu botingami Poutine awana Mobutu ondire likambu. Bango de ba diabulu. Gatsby, to télémina na Gatsby, moi na ba respect belé, moi na intellectuel, moi na no zomona ki na savoir vivre, moi na za éducation. Lina auti koleka, nga na mona yeka na ba théâtre, na mona kepe sur TikTok. Et mais lorsque je vis ba yambiye na epande ko na biso nani, mais non. Na simi mutu, je me suis dit, hey! Mutu o alingaka ko apprendre, mutu o alingaka ke non a kende liboso, mutu oyo parce que mutu donc oko gagner vie yo mon côté, il faut ka batu bazala wana yango monaka président voire même président de la République azana conseiller. Pour nanga peut-être Lina wana ndenge na landa ki la fille, ndenge na monaka na TikTok, mais non. La fille pouvait peut-être kosunga nani, kosunga nani mama loketo. Parce que balobi pe mwana muke oki ko beta mbunda. Yo mukolo bini.
elle pouvait aussi asalika violence moko boyekeno azaka na bana wana mais pas pesi bango espace ya ba s'exprimer idée to sala ndenge nini balingi basunge na makambo ebele mutu nde bongo o ayokaka batu mutu eza o ayokaka batu pe a pratiquer mutu o ayokaka batu te aza mbwa siko bino awa sur les réseaux sociaux si pas Poutine eza Ursule Pechanga soki Ursule Pechanga te eza Poutine siko Gasbi lina wana bozanga moya koloba bomona bango ndeni c'est grave hein c'est vraiment grave siko bino soki boyeka kofinga to bando bimisela bino ka nani to bando bimisela biso to bando bimisela bino kaka Linda to bimiseli bino Gatsby to bimiseli bino Lina parce que bango boko koleka te hein boko koleka te boningeki pe ko mwima bango likolo kaka nga pe munoko supu awa bazala ba matière mama abino bo silami ou encore yé moko mama na bino ndenge azalaka na ndenge biya pesa bino ba matière wana yebisa bino kaka keno bosimba bana na te parce que bana na bazana ba matière nanga botika bango kane ba mikendeli nini ezangaki parce que soko otali bana ana age bana wana soki mama loketo botali avant anga bota bana wana soki abota avant Lina na linga ozata mwana na liboso Gatsby linga za mwana na liboso Linda linga za mwana na liboso nini ezangaki ye azwa bango lokwa bana kaninga alobaka bana nanga mes enfants mon premier fils ovandisi bango wana olobeli bango pa obomi moto mpona kobatela image na yo bomona tolobelela likambo ya image star linga balobelo mabe me bakuto na mabe wana te ou encore yo mutu linga ndima balobelo mabe me bakuto na mabe wana te mais soki totali mabe ya mama loketo tokuta ngo pe taki zengi ope mususu nani nzambe nanga olimbisa eza na émission ya jour nini yango namoni kaka kotelinga kamba moko na télévision eza ya jour nini eza ya lelo yi likolo ya fufu ayoke kobina bina lokwa kizengi butu bozolanda bandeko eza ya jour nini nzambe na ngai ya lelo ya lobi ya Roger abimi azopakonga bi bandeko fallait kutuna ya je crois na saki émission mo boyu na oyela kutuna bato asimba ndenge na zongela bango pona na monaki ya banda okene na ngonji azopakola mafuta on dirait azobondela on dirait nini c'était l'hypocrisie ou quoi parce que vous êtes sans ignorer ya kolobaka bana oyo nani makambo ezoleka sur les réseaux sociaux si la aza tête ya makambo vous êtes sans ignorer yo linga okene nango ndenge nini tande babalusi yo siko bakomi ofinga yo namona ki Laetitia kuto akataki boyete tala siko afingami la grande famille. Donc Maman Loketo aomona ba communicateur na ye makambo osala ba okende ko kundola ba problème na image na ye kaka mais azoyi bateke no yende aoko masali matière ekoti matière ezokota kuta bouti kozkum yeswe
bandeko air moko ezosukisa nga na mayele air moko na moto ezopetenga. Bosi botingami Ursule Peshanga bolati Poutine on dirait likambu. Mais bango bazata kuna te. Batiaka ta mama na bino kate. Boyoka soni na bandeko basi mibale na bosundola bango botika bango kimia. Bazo sala musala na bango bazo sala makamu na bango na kwe na bango. Banzela nyonso o bango bafongola nde o yepe ye moko sila zo kota zo leka. Nzela nini o ya pasoli bato bakoti baleki. Nzela nini? Matière eza wana bokende kozwa Gatsby. Boye la biso matière a Gatsby. Nini elekaki kuna? Ngai ne naza boso na bina chaba tuna luka na kozwango mais eza ya kati na biso te eza makila na biso te eza famille bota tene sala bongo ya façon bino bokende ko luka matière po boyaka ko détruire batumi ba po boyaka ko détruire batumi ba le wana. Bovanda na ba plateau Gatsby boye la biso matière a Gatsby bo attaquer Gatsby aza sous pembe ya mama na bino te bo attaquer Gatsby. Bo attaquer Lina baza sous pembe ya mama na bino te parce que bango pe ba fingi bino te basa ele o monte. Er moko peut-être Lina ndia Lina ni Linda de er moko mbwakela. Gatsby pe bolinge bo meme likola bandani na bino ti bo silami bo tiki kimia. C'est-à-dire que non maman na bino pe abwakeli bino kuna ke no bo toucher bana wana te. Mais ceux qui bo luka fufu bo lia bien, bo zo matière à Linda. Bo tia Linda wana. Bo tumba ye bo lia ye ndenge bino bo benga bato ba senzi bo zwande ye Linda wana na Gatsby bo tumba bango ba senzi. Bino fufu na bino za Ursule Peshanga ka na Poutine. Mais bana na pe baza ba matière. Na ngamu na bino. Siko bo protéger bango poani. Bo lati Poutine bo lati Ursule Peshanga bo ke kozoka ba vidéo. Ba audio moko bo ka pona ko luka ba problème. Bozo bika parce que biso famille bota tozo autorisé te toza ta na molimo wana ya kindokite ya kokende ko luka kaka tozo matière e bo pesa ba audio to ya ko italia ngwa. Non. Nde loko ezo bozo bika. Soki zaki ke no match kwata mais bo silama. Loko biso toza na respect ya ba star na biso ya ke non image na bango photo e ba ko protéger yango. Yango na tokina yango bo. Ce que c'est que non match kwata awawa, je crois des bino aussi lama. Le quoi biso to ebi valeur ya star, to ebi valeur ya produit na biso. Il faut to eba ko protéger yango. La grande famille, beau aimer beau partager. Je crois beau ti kolanda. Na chebi doka extrait muke ya Laetitia alobi ebele. Donc, va attaquer Roger. Ne va ça qui sorti médiatique, on va attaquer Roger. Ya qui on dirait abongisa, asala soki benene abomamoto. Ba bouili ekuna ba bandani na eko finga ekuna. Laetitia eko rappeler na yebisa ki yo. Kuna baza bato ba incompréhension. Bato mobimba bakendaka kaka ngulu bazotala ta image ya mutu na bango te. Bref, c'est au moins ça la grande famille. Beau aimer, beau partager. Tout prochainement. Bisous, bye.